Apport et à combat, ngana na apporté, mais ce qui est vrai ngana bundara pe combat ngana ndenge nanga. Asali bien nga bafundi. Entre bando qui so bazo bunda bazo swana bazo potana, otika bango ba bunda ba potana ba kota ate. Mama wana azana makolote. Mais soko tuni mama wana yo zana makolo toza personne handicap fo basunga yo o se retrouva ndenge nini na kati ya la Chine pe obimisaka $300 na ya mawa chaque fin du mois pona ko contribuer pona muntu azana makolo na maboko azana mobali azana famille et ça konde ni tam na famille na osunga batute mais soki lelo ke komba oyo ba mama Kongo ba osala eko aboutir te et rosa nango pe lorote. Mais sauf que communauté mobimba va comprendre que batumoko basala qui est fort ba lutter contre ndeko moko boye karashika mais et simbité. Donc il a qui combien de personnes au balinga moi sur la tita t'a dit soro moni 15 personnes ba eba lobi muto kaza mabe c'est kamabe. Il faut faire très attention. Tout le baka mokili wana nyonso ba Olga mabe ba Myriam mabe ba tuana tout ba tanga ba komo wana ba tuana tout baka mabe papa. Hein? Ah non. Donc soyez combat wana aussi mbaté mais ko changer forme. Ça responsable na battre la statut nanga na respecter ba principe ya foyer nanga bana nanga na édikara bango donc on a ça vraiment femme responsable. Mais en dehors nango so na bina la tapo ya imbécilité na la taka. ONG Vida est lancé Bongo opération Sunga orphelin na $1. Na $1 na yo, tu peux sauver une vie. Même après la mort, même après le retour à Christ, Yaya Misana biso et témoigné biso liboso na Zam. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Na $1 seulement, il faut permettre ONG Vida bakende à collecter en bakende couper ça ba orphelin na opération Mneno Baosala le 24 décembre il y a année Oyo. Celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel. Toi on a posé tout c'est ça bon $1 à pam et qu'on fout la orphelin mon classe. Topé ça $1 ya pamba pour la bonne année orphelin azanga losote sosote fufu ya koliate. Ya ndena lo baboué. Benga na numéro wana opesa $1 no ndenga nazo pesa tout à l'heure. Soki ozalaka motema malamu ya kusunga tala kanal malamu ya kotina mbongo na yo to le bongo na M-Pesa, e-bank, Airtel Money bana nyonso ya Canada to États-Unis bokotina. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci mesdames et messieurs, les abonnés de Sarato la télévision, les abonnés de Top Media Télévision. Soyez les bienvenus. Votre émission de cours de bonne conduite Yangoyo et Bandi. Lelo tozo betali solo etali ba malédiction origine ya malédiction. Et ça finalement Sarada tala mingi de panae alinga moi trop. Il y a des personnes oyo bazana malédiction sans pour autant aïe ba place nini malédiction na azuango eza na ba malédiction mususu bazo ki no zwango na ba famille na ba quartier na ba avenue na ba école na ba place tozo ko tambola bande ko balandia émission le code de bonne conduite lelo tozo lu ko un peu ko solo na bino parce que il y avait un moment il y a un temps où ba maman ba télémaki en fait pour na ko luka moyen ya ko ba non na ba pratique oyo ya mabe il y a un groupe de gens oyo bazali bongo na réseaux sociaux pour na ko luka ko détruire mers pour na ko luka ko dévier attention à batu koko malédiction na origine wana solobela ya Karine na chacha na makambu ebele voilà pourquoi je pense il y a une émission au déjà ezoleka bande ko bozo ko tala ngo déjà oyo toyamba ki bongo mama Kongo pour na ko luka moye ya koyeba lit ya combat na bango eza nini pe finalité nango eza nini o donc eza na kati wana mama Kongo pe apesa ki apport nae lokola pe Sarah azali parmi batu ope bazoko participer na makambo wana bongo ndenga na lobaki na koluka ete nazwa mutu moko ya ba mamo bazana kati parce que nous apprenons que il y a des infiltrés, il y a de traîtres, il y a de personnes oyo bazoko luka kobimisa makambo nyonso bango bazoko salango en privé. Ba mère fan du monde, je vous salue bisika ezwami bino. Ba mère fan bozalaka oya Saratola, na moni président bébé, maman Nathalie, maman Fatou, maman Makiala, Angelos, Sol ya Bambemba, Jenny Beta, ça qu'on a comme ba penda ba komo na bango, maman
Mama po FAPK vraiment nzambe azala na bino nzambe apesa bino nyonso bana mapasa ba nyonso pe boza déjà na mabala bo luka bana nzambe apesa bino bana mapasa mama Bijou Nketani nazo sepela na commentaire moko mama Nathalie ayako tshela mama Bijou Nketani alobi mama Bijou mama ba 90% bongo nete zo linga obonga na papa Jean Pascal Leka mama Zozo obonga na papa Noé Mabakala Nzinga mama Deborah Lubanda kilo amera Calgary mama Yvette Mbangu la kanisi lelo ndeti non sukwaka a non dédicacé lisoteti émission ici Makela Kumba déjà c'est à Kotaki Angelo Sakoti Fatou Dukanti Fatou déjà Koti Sol la bambemba déjà Kotaki po yé a commission na lobité à ko rappeler Général KS Général KS ndé na Kotaki yété po nayebi ke yo ko bakisa bon moi si na moi si nakana moi si te na ba meilleur fan nakana moi si te Fleur Dorée c'est un info compte donc ayaka Solange aussi c'est info compte bayaka soki bamoni ba live nanga e bandi pour na koya ko embrouiller ko distraire ba attention à batu papa laissez ma vie Solange et Frère Doré laissez ma vie il y a des commentaires que vous mettez ba meilleur fan ba ko comprendre président bébé a comprendre ba Angelos ba Sol Mbemba ba maman Bijou ba maman Deborah ba ko comprendre mais les insensés ba ko comprendre c'est ça ba ko zwango na angle moko boy donc botika vinanga kimia je suis encore célibataire bokangela ba porte ça va to lambote t'as dit Mbote na maman Gina Amatu motema ya papa Aaron Amatu le prince de Dubaï Bambote belé na Amelia Mweba la private ya Orlando Domingos Amelia yo na ko bossa no te tongo bossa na ki na zuba mabanga nyonso na pesi siko na motu ya Amelia président Charles Tambwe na pesi Mbote siko zali na pesi Mbote na tatapo Bambote belé na mama pasa Bambote na papa Edi MK au PCT Eliezer Kanou au PCT Sarah Abwele Debo Bouchab officiel FBI Dalia Onyema Celia Kikela Rose Bonga Batouana tout PCT Bambote président bébé la présidente maman Nathalie wana popesa ide Mbote yinako atete papa Diego Milito je te salue. Papa Diego, Yé Azaka Abou Piat. Voilà, c'est connu, n'est-ce pas? Voilà, merci, je suis tellement reconnaissant. Maman Bijou Nketani, Maman Bijou Nketani, merci beaucoup pour la surprise, pour le cadeau. Ah, Maman Bijou. Sarah. T'as dit? Il y a des bonnes personnes. Monika Ndenge, Tata Po Baza. Ouais. Ndenge, Maman Mariam Baza, Papa Bondo. Na okasula mpio de okalinga s'il vous plaît. Na kwanga. OK. Ndenge na pilipili. Pilipili ana kota matungule belesiko bakalinga yango. Ya pilipili ansesa. Na pondu. Na pondu. Nde na yo kasolo. Merci na ba président bébé, ba Angelos, bandeko na nyonso malamu. Tadolai na tongo. S'il vous plaît, non, on a lié tika na sisa na makamdo na ça. Ndenge na depuis le matin je peux pas manger. On dit matin. Tadi na zokanga libala na na kota ta ba jeune. S'il vous plaît, na sisa na do iloko nga na zoloba na otike l'autant. Ah, otike la ngata na loba non, otike l'autant. OK. Maman Bijou, merci encore une fois maman. Hein, maman Bijou, ça me va trop au cœur. Un grand merci aussi à papa Jean-Pascal. Couple wana nzambe amona bino parce que la Bible nous dit moto oyo apesaka avec joie nzambe azongselaka ye ebele innocent que je t'ai vous avez contribué na mosala nanga bopesi eleki ba milliard parce que bolaksinga comment je peux pécher Maman Bijou que Dieu vous bénisse Top Média enfin bamato ça c'est que koti Saratola, Top Media. Nani délivre longola micro. Na lobi ba mato ça délivre. Koti mena to wando sale la tête. Yo kaka Sarah yo kaka. Sarah, il y a des choses hein. Origine à malédiction à liboso yango. Délivre. Oh. Origine il y a malédiction yango ya liboso. Titre na omo ka yango e bandi. Pour la émission. Tu penses que Sarah okitisi micro délivre longola micro Sarah tu es une chrétienne Sarah tu pries tu pries Sarah ba potanga bojoba tu pries est-ce que yo ebi ke kande to sala boue
Au moins que nan esengolelo nous son direct. Hein? Ah, Sarah Tola. Non, nous avons son direct. Ba matériel à sticker quand on ça va vantar et pour là. Longa micro nanga. Ba yebi ke micro, siko micro ezaya yo. Longa la trépied. Longa la trépied. Longa micro na trépied. Mais siko Sarah caméra écotique là dans les vides. Sarah. Cause amuke makasi tina point oté maman. Les origines de la malédiction. Sarah. Mais ce qui balongoli na trépied, mais na sambwe. Micro ba ko longola, na go sengata papa Diego, na go sengata bon de livre téléphone na ye, na zu son na nine na dictaphone ya téléphone. Mais maman trépied, écoutez de ma web. Bacha caméra non na c'est. Té limbisa. Des livres comme moi auto kolanga trépied. Sarah limbisa. Et puis kokata te coupete. Batu ba mona nde ozolo la te po ba sentir ango ke caméra zo ninga. Bon, tala des livres, tala ndenge donc des livres tika ko ça des livres zalaka mokolo. Mais tika des livres papa, c'est solo là. Non, tu dis ma conclusion te. Pour osali trépied nanga pendant temps moulai t'a dit. Malédiction yo bitolo bela si je titre na nini? Cause ya malédiction. Origine yango tozo banda déjà. Oumeli na tamulai ka na trépied oyo. Esungi yo tro. Soit disant na yoki que maman bijou kentani na pesimbote acheli yo mato sasika. Baksa 90%. 90%. Maman maele. Maman maele. Acheli yo ba mato sasika. Longola. Sarah. Ache mato sasika maintenant na zu yango te. Longola ngana ningi vantar na plateau na ngate. Longola. Bon ça va. Na retirer ma camion sur. Des livres. Na lobby Sarah na lobby na retirer makambo na lobby kasi. O retirer ro ezani lokuta. Te eza lokuta te et longola solo. Longola. Mais Sarah, siko longola. Sarah pour au monde kengai, je sais partager avec les gens. Et nazo que nous avons tous on a passé après émission oh. Zena yo kanon na yo kanon. Des livres zela na yo binga biselo mo bien. Oni buzo babu. O chepe munoko. Te nache munoko te. Munoko nanga eza awa nache na caméra te. Loba. Kasi. Na lobi boy. Après émission nazo que zo cadeau nanga. Cadeau ya Top Media. Na ko ça la paix de mon mieux. Na peso objectif moko pendant 1 mois au salaire là parce que yopé a no mona ozana problème il y a pas objectif il y a malonga ezate et ezoko ta lumière le coup la paix tu étais une bonne personne pour moi pendant ba temps ebelé au sunginga na trépied na yo lelo pe au sunginga so na micro na ozwa na kabeloté mais na ozwa pe objectif ba mona que à partir de la semaine prochaine image na yo échanger qualité échanger na pe so pe objectif o tiepe na caméra na yo osali pe mosala to sunganaka nazande ko non osali trepe na pendant combien de temps ko calculer ba temps te faut la calculer ka pe objectif en zo ba temps combien de temps osali ba temps ebele ngape na osala objectif ba temps ebele ça ouais o sala ngo mata 5 mois essayer de côté 5 mois te et amuke ata osala ngo une année mais l'essentiel que les yanga eza ngo longo a trepe te au bon o sala eza na délai indéterminé te lobala ngaka na pesio Sarah nako pesa na ngai mais Sarah yo yibi ba condition de tu connais Sarah quel genre tu connais les conditions maman hein conditions ni je peux te les donner je peux prendre tout là je te donne et puis est-ce yo yibi que maman bijou kanda za bongo aza capable de lobi na tongo dans bignon na téléphone des livres longola na mondia ça sanga ba fanti ouais c'est ce que ba musicien Sarah pour au mona ke makanga na o la tipo atade na te pour mona ke makanga na zo lobeza lokuta te lobi soki na ye na tongo na koyana ba matoso na nyonso officiellement no pesa yo bat ba tala na caméra pour ngai na kosaka te kopesa ngo ya ndeni bon Sarah to sali na émission comme ça te après émission to te o komangando to ebani non pesa kopesa ya ndenge nini
Kasi non pesa yo objectif Sarah. Te loba bien. Na opesa na kokaba na koteka eza ba phrase. Yo kopesa nga objectif. Te nga na koteka cadeau te cadeau ba sali pona top media no teka. Siko papa. Zala Alexa Air. Papa mi te komi comme on dit comment Alexa Air. Katae, longola trépied. Lobaka mbama auto sa émission. Bon, na kopesa yo. Te kopesa na obo yango. Longola. Si na loba nini na terme nini tchana terme mo des livres à mokolo. Et terme nini oyo ko tchana munoko ponga. Na kabeli yango libela. Bon, lokola e uti na munoko na yo. Te bongo te. Bon, ça va. Na kabeli yo kaka ndenge yo lobi ona. Te. Ça va na kabeli yo. O kabeli nga nini? Na o kabela yo objectif il y a 55-300 au de donc était comme prime on a caméra na yo. Donc non kabela yo ngo officiellement Bochole. Objectif à 55-300 à combien? Yewana a technicien tout na. Hein? Checker kuna sinote katepe zolongwa. Bosambulu en live. Mais les caméra. T'as les caméras ezeba. Maman l'a dit au Colombo, je suis en direct, hein, je vois votre appel. La femme de mon frère. En attendant, ça a pris token, toi avance. Voilà, Saratola. Non, c'est la pris, hein? Oui, Namoni, maman, Toto Yamba, Mama Congo. Nakansi Yope Dozala qui na plateau. Tu m'avais aussi aidé pour certaines choses que Nakoki Kolobate Awa. Des yo mokonano quand tu regardes. Ndenge. 300 €. Objectif on a et à $30 300 €. Longola trépé $30 longola. Des livres dans mon colo. Des livres. Botuale. Zela. $30. À quoi ça gâte? Zela. Botuale ya. Botuale oyate. Botuale aya. $30. Botuale aya. Émission pesate. Botuale aya. Caméra longwa. Te. Maman. $30. Il y a des livres comment eloko moko. Comment kokota pour na kokosela makam. Des livres. Botuale yaka te akota kana plateau. Yaka. Akota. Tika machine yaka. Tika machine lelo to ke boy. Kasi ye botuala ngo on fout les transports. Et puis au moni sikoyo wana nyoso donc likolo ba ke. Fout les transports. Donc aloba do vérité te. Donc nyoso na do likolo ba ke aloba do vérité te. Or, ayebi vérité, papa, okoku fana vérité te na motema. Yako signifie que 55-300 na seconde main au kozwango 300 €. Yaka koloba awa, ya sikanango na magasin c'est plus de 300 €. Ils ont pris il y a 700 DO dans les awa. Donc yaka kolobango awa. Ya oloba. Yaka mon frère. Donc t'as dit au kabelanga objectif à 300 €. 300 €. Siko yeba kana ndenge mpia ko nazana ngo tonde la émission. Tala, boka tate, coupé zalate, ekoleka. Mais au moins, on investit dans mon salaire nabiso. T'es sombara matériel, c'est très important. Merci vraiment maman, merci Samba. Merci hein maman Bijou Kentani de la part ya Tadingalapa. Moni mutu sora kabelio ya rolia ya rola teze lorote mais so muta valoriser musala nao. Coup de chapeau. Et les qui sommet un basket à 1000 €. Et nga compté te kopesinga caméra. En tout cas, bon ça le rôle la maman Bijou Ketani ça keba tata pas linga boete. Ah mais tata po kutu yo jour na donc beta tata po mais libre pour na chumbo. Ah mais yo moko tozala ana émission des livres na kosi. Des livres mon doit compter là yo wana azolo bakena kosite. Tata po ko boete. Non mais des livres yo wana obeta ki est pour na chumbo. Tata po tala oyo ta chumbo za ya kopanzana tata po. Ça calme, olenga lengani. To banda émission kasi. Olenga lengani. Po kabelinga mo loko à $300. Non peine en zuité. Et ça on a ba projet. Pardon. Voilà Sarah. Par rapport à l'émission on a salina mama Congo oyope oyebiaza ndekonayo et na katina yango pena quand tu regardes ça Sarah tu peux te dire quoi ko répondre nini. En fait l'émission Mama Congo l'équipe tellement bien. Okay. Déjà Mama Congo c'est une femme battante, okay. Elle parle très bien. Azamaele
parce que quand nenga utolo bande to zala boye to abata buzoba to ça rappelle to kota na bapo buzoba ngani na boye nature nanga na boye na lora ma ministre quoi na za responsable na bate la statut nanga na respecter ba principe ya foyer nanga bana nanga na édikara bango donc na za vraiment femme responsable mais en dehors nango so na bina la tapo ya imbécilité na la taka to biso tout la taka na biso po wana mais so to bito mitala pena to vandi to mitala boya o aza maele o aza capable o sala boya o aza capable en tout cas moi makongo azara maele à répondre bien à ba question na et à lobi pe pourquoi il y a ça la combat wana pourquoi litara contre Karashika donc émission l'équipe tellement kitoko na apprécié maele na ye et puis na façon na ye ya ko répondre sagesse na ye en tout cas l'équipe bien apport na yo na combat na ezanini Sarah et puis bozo ko s'entendre na nini et puis ceux qui wana ya liboso et puis ceux qui est simbité est-ce que beaucoup ko supporter ya ko zonga lisusuka et pas ya bato ba landa kabino bazotie la bino monter ma pona ko expliquer bango le pourquoi de simbité en fait t'as dit apport ya combat ngana na apporter mais ce qui est vrai ngana bundara pe combat na ngana ndenge nanga na loba ngo ngana otika ko finga Karashika na mama na ye mukolo ngamona kolala pe na la muki na zui décision bon kala langwe contre mire na chebonde na chabatubele mais aussi longtemps so ina lali na la muki lifinga moro ya ye Karashika ezonga na matoi ya ye mwana ye wana ezonga na matoi en tout cas attends Alexis 3 jours na sasi bango te 4e jour na ça l'émission donc ngana on ça la apporter mais ngana obunda pe combat na ngana ndenge nanga voilà mais siko soki na combat wana esimbité lobby combat ni oyo mama kongo obunda yo en tant que influenceuse et puis aux appels permis bande kwa basi oyo bazali na audience mama kongo aussi a reconnu ça et cause à l'ending en fait parce que aujourd'hui il faut qu'on se le dise ba rumeur o ezo le kakeza jalousie pona moninga zo linga kende libala kimia libala te pona ba rumeur wana fobo sana ya esengo yango pona ba rumeur fobo sana ta se lève de gauche à droite pona ba rumeur fobo sana parce que na expliquer que mamba ba rumeur wana ya ba jalousie muta osa ele jalousie na mobile ya musuto azate mais soki lelo que combat oyo ba mama kongo ba osala e ko aboutir te et ça nango peloroté mais sauf que communauté mobimba ba comprendre que bato moko basala qui est fort ba lutter contre ndeko moko boye Karashika mais esimbité donc il a qui combien de personnes au balinga moi sur la tita t'a dit soro moni 15 personnes ba eba lobi muto kaza mabe c'est kamabe il faut faire très attention tout le baka mokili wana nyonso ba Olga mabe ba Myriam mabe ba tuana tout ba tanga ba komo wana ba tuana tout baka mabe papa hein ah non donc soy combat wana aussi mbaté mais ko changer forme c'est une belle réflexion soy posséder mama kongo ça les simbité comme changer forme atanga monde na yaka boy na loba na media nde nataka bango na media naza suna ba prise mususu o ezaka nango ba avangu ba prise makasi na bomba na bimisa ngo nyonso te mais ça sera aussi question moko eyelinga yango na linga kozala na moi papier na big up na komango et kimi mais au fur et à mesure biso to continuer émission to koluka moyen eyelanga et pe na poser yango aujourd'hui Saratola j'ai appris que bande ko na biso pe il y a ba chinois pour sauver leur peau ba fundi pe mama na biso oyo mama na biso mama Sylvie Mode toyo ki peke ba fundier par rapport ya ba dire nae par rapport ya makambo nae penses-tu que ezali une façon aussi ya kolobake de l'autre côté na bande ko na biso il y a ba chinois il y a des personnes aussi qui cherchent à sauver leur peau na image na bango asali bien nga ba fundier entre bando ki so ibazo bunda bazo swana bazo potana otika bango babunda bapotana bakota te mama wana azana makolote
Mais soko tuni mama wana yo za na makolo toza personne handicap fo basunga yo o se retrouva ndenge nini na kati ya la Chine pe obimisaka $300 na oya mawa chaque fin du mois pour na contribuer pour na muto azana makolo na maboko azana mobali azana famille et ça kondeni tamsu na famille na osunga abatute ezaki association ni ya bandoki yo mama mukolo loka mama Sylvie mode na kiti no za na vélo o sa ta ba prière te nzamba kangolo ata ozwa makolo tambola mais mama na vanda na vélo afinga na ntenga afinga na combien de fois na chaîne na ye afingi nani te mama na fingi nani te na réseaux sociaux siko tiaza ofinga bato wana nyonso pona okumisa nani nzambe na bango karashika siko lelo soki karashika kangisi tadi asalika bien ba potana entre bango bandoki basa asali na ebie talinga te ngana obunda komba na ngata di siko komba omoni na komba oyo na yo wana Sara na kana besoin ngana iba ba clé ngo depo kanga o ko fongola te biso ba clé ya komba na yo komba na ngana yebi o na salaka na yebi o ngana salaka te ngai na loba te ke na yebi o na salaka parce que ngai na clashara quand je veux te olobi ke ngana za na komba na nga o ngana salaka te na vengete kasi na futa mutu na lola te na loba ki on émission mo lobi ake ngana zo venger kutu tolongola ngo komba po komba za terme mama Congo eza ba terme na bango ba kombata baloba komba mais pas na nga vrai kombo nango eza vengeance c'est tout voilà mazo venger ti place moko mutema nange aussi là en nange rolongwa na monique a siko to komi na problème a solo natiki voilà Sara siko nazo tuna ba question o de talio na moni émission komi na suka nazo lingana tuna oka question moko. Pourquoi Sara okoma kotambola na policier na motuka? Te ngana na komo tambola na policier te tadi. Babo ba mi ankolo. Apostasie. Enlève mes oya. Enlèvement ezoya. Tikala za ta protéger na la police. Ata mulata la mbila pour enlève mes oya. Enlèvement ezoya. Oui, apostasie enlève mes oya. Tokomi natande la fin tadi. Enlèvement pendezo ya ko yungula. Wana za ko changer ba niveau komata ba escalier te mais ascenseur gamba la moko. Enlèvement. Comment on va enlèvement te tadi? On se comprend te qu'enlèvement zoya. Il faut qu'on m'y batte là. Faut qu'on m'y batte là. Ah. Ezo qui peut place tête ba kucho na barabara ba oleka yo. Enlèvement zoya. Donc il faut dire que Thérèse a miné. Makasi. Batuba okangama. Mais apparemment makamango donc comment sérieux. Batu na poto ku tuti batu ba foutela mutu billet balandi eti Maroc. Tout est sérieux t'as dit. C'est sérieux. Sérieux. C'est sérieux, je te dis mon frère, c'est sérieux. Ne voyez pas ce que ya nanga mama pasa benga lobi Sara to solo to ko solo la Gloria. Mais à la fin, na répondait lo moro. Nga nazana objectif nanga. Nga na sangana kana batute po na kokoisa soki mutu moko na mona ka baobati. Donc nga po na attaquer mutu nazana besoin ba appui ya batute. Nazo na atakaka pe batu na loyenge te. Moi neti na makambo. So yebi koza na poema karashika te. So yebi ke ozana ona na molongo ya batu wana te. Tika. Yo zo bunda na loyenge pourquoi? Po ezana bato yo ba fan neti ba fan ba otala biso ba fleur dorée ba elengeye ba bébé Chanda ba Natasha la souriante ba fan wana nyostu baza ba fan na ba musicien moko o ya shoka. Misu baza ba fan na biso ka ba youtuber. Misu baza ba fan na bandeko ba parents o ya finga ba Weranson banani. Bango ba obunda combat avec cause. Ce qui yo monique cause ezate. Mais tika au lieu ya okota o s'infiltrer na kati ya bato ba obunda combat ya solo pour détruire pour na kati ya combat. Omoni union ça force. Ebele na réseaux sociaux to solate hein. Mais to solo li totalani na ba chaîne, to tchani ba commentaire. Pour un but. OK. Si qu'on a quatre but, on a yo ebi ko sala no ngote mais pourquoi yo luka moyen oya okoto s'intégrer, s'infiltrer pour banda parce que ceux qui va infiltrer bazana na quatre ya combat tout et apesaka. Nini. Et compliqué qu'en fait et simba kate. Simba kate. Mais ceux qui infiltrent ça déjà ba plan nyo. Koto batu ba boma na ba ofinga na koto bino bo solo laka. Ça n'a pas de sens. Ngai combat na ngai tadi, combat na nga na bundarango.
pona oyo karashika sala na kombo na nga na famille na nga na papa na nga na bandeko na nga na mobali na nga na bana na nga. Mais Sarah, tu dis ça et ça par rapport à ce que j'ai appris, il paraît. Na obiso tout le monde na baitando eke Karine na la maman nani maman ici comment il s'appelle Magali, ils ont des problèmes bayo qu'on a raté mais chose grave na coulisse j'ai appris na live mo ya ndeko nanga nene ya alobi ke basolo la kana bango et puis na ba frère na biso ya Maroc balobi ete basolo la kana bango ezalaka mona mutana kombana yango moninga na ebisio te bozo te s'il te plaît tadi non bo wana ezali bae oyo bazali na komba wana ngai nazoloba en général soki Magali asolaka na bango nga na sala association na Magali ya combattre mutu te nga ko combattre mutu na luka batu te nakoki jamais kosala association moko boye ya combattre mutu te na sala ngote tadi donc c'est que bango nde basalaka association na bango so pe bango mo bamoni ke natiki nanga tadi ngande naza pona la mukana finga karashika fo batinda nga te po pe natika muta otinda nga za te eza normal soki lelo Magali lo mama moni ke na tie nanga na se ezalaka ngala Magali pe to bebana to sola te ezo dépendre mutema mutu na mutu muso abia na limbise kaka natika kaka toza bana nzambe mais batu mususu ba limbisa te ba refutisa tina suka voilà. Merci. On appelle ça trahison parce que na ba émission na bango batangi kombo ya mama oyo toyoka kipe ke akende konabiso era bwaka kingunda ataki epe témoin eza mamba lokuta tali donc ezali pe ekoza la pe mamba solo nga déjà talinga te etalinga te parce que nga za combattante te na sala association bunda combattre nga na venger ma kamnanga voilà. Merci, un dernier mot pour ton non ezate tadi ezate voilà bandiko balandi ya émission oyo awande tozo kosuka na lingi na senga kade loko moko na bino ba ebolanda kabiso ba papa ba maman bozali bato mayele peut-être koleka bato ebele o bazo leka na ba etando ike lorsque vous soutenez kanini batu ou bien ba idée à batu na tuni question na bongo le meilleur fan du monde je vous aime nzamba zala na bino lobio koleka lelo bon délivre merci.